mbote na bino bandeko na ngai eza wa bino mama Arrête Kilumbu Shembo na télé misusu mbote bomi abonné na chaîne nga Arrête Kilumbu Shembo bokuta biloko malonga bokuta ba histoire vraie bokuta ba conseil ezali pe ba recette na biso ya ba congolaise pe ezali tozaki volume 1 ya lubu na biso ya makayabu ya bitoyo na volume 1 oyo nyonso akotaki na volume 1 akomona ndenge na bandaki na ndenge pe na sukisaki siko tokoti na volume 2 na banzi biloko na biso ebeli makayabu na biso yango oyo ya pepe soupe bitoyo toza pe na pondu na baki tokolia yango na pondu accompagné na fufu nakanga pe moto pondu po mo ekauka te po tokolia yango na fufu awa et puis na biso pe yango wana tozo présenter yango bandeko il faut kozaka na sani ya bien babi présentation pe sani kontaka mama il faut kosumbaka basani ya kokisana basani ya plat basani ya modèle na modèle il faut ko lingo présenter loko na ozui au présenter tout nangai toujours présenter makayabu na biso eza lubu na fini nanga pilipili te to nayebi ke bana pe baliaka pilipili nga nakendaka na jeu rapide na banzi bitoyo na biso yango na pepo supu yango wana etelemi kutu kuna tozolakisa awa tokoservir pe pondu na biso pondu na biso tosangisaki yango na mikebuka eza nango pondu simple po balobi il faut koliaka na ndunda ndeko kozangaka vegetable te na ndako po eza très important eza nango pondu ya fufu yango nde tokausi supu mingi te po tokolia na fufu soki tolingolia na loso tokausi supu yango wana topresente yango awa pondu na biso yango wana tokolia yango na fufu na biso tokangi yango te pona na chasse te biso na système okanga na chasse po totia na thermos yango tokolia yango kasi ko yango nde na présenter yango ok wabino bandeko na kosenga mbote bomi abonné bokota kota mingi na chaîne nanga Arrête Kilumbu Shembo bokuta biloko ya malonga biloko ya kitoko bokota surtout bino ba jeune fille bino ba Maxi ba Annie ba Naomi ba Elfie ba Nono na ba misusu bazana ba mboka misusu bokota na chaîne nanga bomi abonné botelaka bokoy ba kolamba ata babali bino mobala bisoko elambelanga pondu ya libondo olambi lambelanga bito pepe soupe olambi lambelanga mabumo ya mwamba olambi donc on sait que déjà basi batangisa yo pa mama Arrête avant que mobala ki no tangisa yo bokota kota surtout ba jeune fille na beteli cete biso ba mama tobi déjà kolamba bien sûr eza ba mama so bi kolamba ba yeba kolamba ti me ba yeba ka déjà kolamba mingi eza na bino bana surtout na poto awa nde tozolela boyeba kolamba bokota kota surtout bana poto bokota botala kangai ok na pesi bino ba bizu ba mbote na Nadine Bola na papi Bola na bana bango na pesi mbote na Angélique Omoi otetela kema fumbe na mobile ne sponsor ya solo ya Nadine Bola na pesi famille na ngai so Shembo ba mbote na pesi bana nyo so Australie ba mbote oza na Melbourne oza na Adelaide Brisbane soki oza na fête benga mama Arrête akopesa meni akolambelo kitoko ok numéro nanga ezali 0470 427 127 197 please bokota kota ok bambote